ami yebite. Nga mon ami yebite que naza likolo lokola i. Ah, iwa tata yo moko pe wana débordé. Ozomona. Nga mon ami yebi na taille mabe ba ba rappeler. Nga mon ami yebite que na bassin te. Oh, taille nga yango na ba fingi nga te. Ba rappeler nga toza taille moko si la miss lolo langa. To taille moko c'est tout. Ce qu'on nga na regrette dans miss lolo finga belle vie, taille mabe. Ye moko misuna mi monana est-ce que misuna ça va na kiti ba ndima kai na mabelo kwa ngana alobe za vrai chéri ya na tai ni na vrai chéri na tai ni lo ni na ma lo ngaba limeti mabo na yeko mabo à part tai na ngama mabelo ti manelo vraiment oza vrai chéri ba finga ne lo ta na lula tentire ya demer ya saratola na lula tentire ya samiga amba ya petit mekoso ya gros bébé de la presse na lula sous tentire na ye yaza sangwa mabiti eza ndundu na ye bango na kokakile bango soki na minute mama komi monisa no pasi mpona bacommentaire wana nakota mpe na kilelo na répondre bango bomi monisa na bino pasi te nga mana atai mabe otelemi tala ngai moni nsima eza te toza ndenge moko pila miss lolo nga biso misato toza koma pla moni nsima eza te sikoyo soki navandi na kiti natie boye nabwakami nelongi ofinganga te ozomona na propotaki bomwasi bango tu wana naleki bango na mamu teke bango nyonso esolo naleki bango ozomona me ntango ovanda boye ovandi boye yoko ovanda okofinganga winga tai mabe na ndime ngonga na atai mabe ebongo bato bino bodirijaka nzambe na bino bokumisaka ati ndenge nini abotikanga na adore yanga belle oya est ce que bianca guerre nde tookende yango ekosilaka parce que pasteur de la foi alingaki biso beaucoup plus toyaka fo tobatela produit na biso obi belva chere makasi ya richesse ya belva za chere nafandi ma natali yango natali na bachaîne na biso moko par rapport nde tozalaki na par rapport nde tokomi te belva chere ye ya numéro 1 yaya po perdre belle vie obi bachaîne na bato mosusu esala boye bato mosusu bana kobeta likolo bakoma na bakaitan mais balobi ke Nomi Ngolela na famille Libota babandi kopesa bavaleur na ye te lelo oyo bavaleur na ye bimi kotakei voilà eza problème te Nomi aza ser na biso a tourné trop na bela ye moko aza mokolo place akovanda ma otala atali po ibuta akimaki ibuta azongaki sama benga ye sama benga ne ibuta ye moko amizongeli ozomona nana simba efilme mpo azongisa ibuta mpe komisi aza matanga motu akufele mama mpoka mekondansi ya jampi jimi mwana lemba akendaka nana simbaki filme nanga kutela ndako ade chambre salon na cuisine ata cuisine wana bakoki kobongisela nga na olala mbongo oyo nakokende ofuta na flat supposant lelo bachambre ekoma ba 60-70 $, ba 60-70 $, wana soki yo pamela matombe yo kotala nga nazwi $70 wana pesa esungi yo te omoni ke baza calcule moins ozomona belvi ndenge aza bongo akendaki poto na bana akende ye moko te jita na ndako ya munu eske belvi azangi mbongo ya kozotela 5 étoiles azangi mbongo wana te na tiko jita abeti machine ngai na ndako ya 6 chambre ndeko na nga auti kine aye en États-Unis na olinga te ndeko na nga asala badepense moko inutile ya baflat ya banini belvi tu es mieux placé de rester avec moi ici à la maison asali mabe oui ozomona donc justement vana tabi nga belvi tu es mieux placé de rester avec moi ici à la maison nde moni mpe belvi avandi belvi azanga mbongo te mpe aza na capacité awa ya kovanda ata 50 personnes hotel ate ya ba $100 ba $200 kofuta ngo mais ntango avandaki na États-Unis avanda atala abi te nakomi na ndako ya ndeko na nga mwasi parce que juste aza ser ya belvi tozomona donc belvi atalaki ke na ye na bana akie yo bayambi belvi akie yo bapesi bana belvi atalaki abi nyonso na binaki evanda na hotel napesi mobala jute a respecte lisu te tika bomo ozofinga deja ofinga te nazoloba azama mpe kasolo azama mpe kasolo yango
okende yango na otalisa balobi mpe yo mpo koma okosela bato makambo sarke ya niongo awa elati motu nzoto ekomi lusuku emida mapeka solo est-ce que yo si déjà de vie bokutana ozala na ye à l'époque yaya à l'époque bapeza bareseau ozomona donc twana ntango wana mpe banofandelaka bango te moni bino mpo bozala bino mpo bozomisaka boye yango omoni baza na bamatière te olie basalaka bacommentaire ya mutu na bango bafilme na bango bango baza toujours baotalaka te otumba mboka place nini ozomona matière ya place nini tokomomona mpe miss lolo akoma osala baanalyse ata ofinga ve silasi makolo soso te wana ntango wana te ozomona twana ntango okalikile bango te okende nga ata bongo afanda epa baparent te afutelaka o afutelaka na gombe afutelaka na gombe ti afutelaka na gombe na gombe saka tola afutelaka na gombe saka tola surtout ezala lokuta oninga nayebika afutelaka na gombe ti te tuna saka tola tuna na gombe saka tola za ye moko nga na komi siko voisine na mama top na ma campagne Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au Borojom, sur le mandat que nous c'est bien moi votre humble servante, femme ce matin de autre m'a dit la star, en tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo, et que ça la biso bien, en tout cas, bon retour, na maman dit maman, Poutine de l'écriture, belle vie, candidat patronne, la fille qui dérange, maman YouTube studio, belle vie, candidat patronne à Poutine, en tout cas, bah, bon retour, moussalande mona na kaboni. Okei otikeli biso produit oyo kozonga produit mosusu sur le marché en tout cas Belvi Kandila patron na bravo yo nde matière na bango tanga na lobaki yo zala la fille qui dérange vraiment la fille qui dérange en tout cas merci beaucoup to consommer mingi film na biso Supremacy oyo eza sur le marché en tout cas lelo 4e épisode des okota lelo film kitoko tomoni ba papa star bazo jouer kuna incarner rôle comme si aza vraiment général ya solo tomoni batonto ya msikuna en tout cas film kitoko bo consommer film musala nde mona na kaboye focus na musala merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Jema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris la patronne à Aigle TV je te salue aussi ma maman chérie et pourquoi pas à Jeanne Mboso na kati ya France on a bambote no ebele en tout cas famille bota oye na bosa nte kopesa mbote nange pa mama top matop je te salue en tout cas lelo na plateau na nga nazanga moko te nazana mwana suka ya famille bota Bianca Zanga Bianca bonjour bonjour Pamela Matondo bonjour na baema satou balinga la famille bota bon retour na ye moko Poutine de l'écriture maman Morote maman Koma maman YouTube studio. En tout cas, vraiment, bon retour à toi, Belgique, on dit la patronne. Et bah, merci Nanga, la famille de Bota Mobimba, famille de Bota Londres, il y a France, il y a Australie, partout dans le monde. Donc, on laisse un peu sur Bota, on laisse maman la Leslie. Merci à toi, mes filles, laisse mon thème, papi. Merci à toi, Irène Kalita. Nadine Kialuta. Un grand merci à Mamie Tadouma depuis Belgique et pourquoi pas Maman Sakina depuis Paris et la maman chérie à moi aussi depuis Londres. Donc, famille de partout vos amis, Karine Zanga, Natina, Patricia Branco, ma bien agence, c'est mon frère Ada Jolibanda de Turquie, dans la Turquie, Paris et pas Iwapi Rose Menga. Donc, Pamela Matondo, ma question est yo et puis
yanobe ya ngai. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Tout détenant moi lisolo ya film na biso oeza suprématie oeza sur les marchés. Le 4e épisode des Okota. Tant que qui premier épisode des Okota ondeni. Vraiment moni belva mystique. Non ta la film babiloko papa jira osala obi eza biloko esalamaka ngana na moto avictime makambo wana ntango atali filme wana lelo natiki ekutu mwa petite discussion na foyer na bango mpona ntango place na ofutela makambo papa jira asali esalama pe me na otanga sikoyo te moto ango asala kaka na baentreprise ya bareseau na otanga akomba réseau yango ate mpona yo oyebi kaka ntango yo kovanda botango atali filme tonotala ngo na bango na telefone yabi te mpe toconnecte yango na nini so systeme moko asalaki aconnecte na telefone ebi na télévision abandi kotonde otala filme ti décor osona na Naomi ndenge Naomi abimi na papa jr ndenge Aziz abimi na papa jr mpona nini ka protéger misala ya mibali na bango siko toyebi mpe te tomoni papa Blaise ya mobali ya Bellevue papa Blaise ye pa ye koluka mosalaka kuna bazwi ye kuna place oyo tomoni bazolanda papa Bellevue na bana oyo tomoni bandeko na biso totaki yango na batake ondire bana yams toyebi te bakolanda Bellevue mpona Bellevue koboya kosede pa papa JR to ndenge nini antuka ndeko yo nano ozwi libaku ya otala filme antuka kota tala filme tomoni mama top azodeklare papa JR azwa soin ya bana te azwa no soin ya bana te yaya omoni biso baparent na tiono te mpe na oboti te biso baparent oyo deja toza na bana ata na mwana moko aza mwana kaka po te bakozwa soin ya bana olelo so totali majorité mwana mo olelo alie te ntango etani bonde bana mike babanda na mwa mikate mwa dole se mwana na aza nango te amona bana bavoisin baolia baosala makambo nyonso te epesaka na bana stress yango so osali majorité ya bana mingi babebi na makambo ya kindoki eza bamanquema kolia po otalaka na ntongo nde balinga balinga mikate mwa dole mwa jus mwa nini nga na nango te bopesa nga fufu elala so mpe fufu elala ngo mpe eza nango te nazeli kaka ti 18 heures ko mwana supose mosusu mwana 4 ans mwana 5 ans mwana 6 ans aza estoma moko te na biso mikolo yango eloko nani papa jia komani tosenga na yo zwa soin ya bana po yo deja na mama top bolingo so esila donc tika zuwa pembeni ya mama top yo nde zwa soin ya bana na yo. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga pour la réponse na yo et l'équipe kitoko en tout cas na comprendre que penza que otala ki filme comment na lelo oyo dinana la douce na Sarah ba mati miniati balobi ke Sarah masia la beti dinana mosinzo makambo yango oto ke nango wapi pona ni bato bazalaka bien na moninga suka nango ekomaka mabe bakabona aka na ndenga mabe ezala cause nango ezalaka vraiment nini d'abord na ko répondre makambo ya dinana na Sarah Masiala premièrement eza ba biloko eza ba légende eza biloko vrai te parce que nasolaki na Sarah Masiala basali kutu voir même vidéo na va Belgique baza na Belgique na mama dinana basali vidéo bazoseka bazokamwa Sarah Masiala bango balobi eza makambo babaluki lisusu eza makambo ya mibali te ipareti eza makambo ya bacontener ya biloko Sarah Masiala asalaki soki contener atiaki edinana azali contener ya 8 pieds atiaki biloko pa dinana biloko ekomi mpo bafuta douane boye na biloko na $20 ebungi donc baza vraiment na précision ya sur te na Sarah azokamwa bibiankanga na yaya biso ko toza awa en tout cas merci beaucoup mama dinana na maîtrise toujours focus omoni bato ka bamida baese dépendama parce que tozoboyaka traité mida yo infirme ese yo ndumba bona nozofinga déjà te nazo rappele bato bacomprendre que toza so na monopole wana te ya kovanda kotraite ese ndumba ese makwanza mida infirme mida mapekaso tozata wana lisu te ozofinga déjà nofinga te nazoloba azalaka mapeka solo balobi mpe yo mpo koma okosela bato makambo sarke ya niongo awa elati motu nzoto ekomi lusu ke mida mapeka solo
est-ce que yo si déjà des vies à l'époque ozala ye à l'époque okay. à l'époque pas présent la réseau ozomona donc twana ntango wana te banofandelaka bango te moni bino fo bozala bino bozonisaka boye yango omoni baza na bamatière te olie basalaka bacommentaire ya mutu na bango bafilme na bango bango baza toujours baotalaka te otumba mboka place nini ozomona matière eya place nini tokomomona mpe miss lolo akoma osala baanalyse ya bafilme na bango balandi biso ozalaki normal parce que biso topesi ye bu ya kosala baanalyse ya filme yaya ngala mpe soki makambo eleka na nini vraiment ozomona na mpe so kalebas eleka na nini na ye na yo na Pisom na ye no na Josué na ye no na ma belle mère ozomona na ye na yo na mon âme n'est pas partir ozomona batitre ya filme mosusu ebele donc nakoba no peso kokota ma kosimba tableau moko okomprendre ke bafilme mosusu tolandaka c'est ça ozomona soki batiki kotraite belle vie bakolopousse ya belle vie bakoma osala baanalyse ya filme donc là nabete miso lelo maboko bravo eloko toa nango mposa yango wana parce que baesite botovandaka osila makolo soso wana ntango wana lisu te ozomona toa na ntango calcule teke ovie silasi soki babengela biso te toa na ntango wana te beaucoup plus bango bavandi basali promotion ya filme na bango biso mpe tosali bapromotion ya filme na biso abupia po biti oyo bazala bayemba moko yo belle vie yo cause nango komo ezalaka nini donc omoni le problème c'est quoi omoni mutu na mutu ezalaka nanu ça dépend ya baéducation oyo tobimeli na ndako mutu mosusu epa na bango ndenge aza bongo soki avandi epa na bango azolandisa ya mobali epa na bango ozomona mutu deja azozwa mobali alali te epa na bango na pafinga mutu eza petit problème sikoyo pamene ndenge oza bongo na bavaleur na bamayele no boye ozala ofeli de père et de mère siko okoki kosala yango te ata kutu papa aza te okozwa mobali tolaisa na ndako na yo me bato mosusu eza yango normal yango omoni baza na facilité ya kofinga ozomona bato misusu ovandi mabota alobi te motu anga nakopie mutu nakorépondre ye te obike bato ebele topesi bango makambo sur le savoir ozomona sola minute ntango toye kocomprendre boye baza bato mo boya ata kutu bavandi bafini yo belfi yo bona wana ntango wana soki ozomona biso beaucoup plus eza tosala bapromotion bafilme na biso c'est tout eloko toa nango posa donc bango tune baza bongo nga na koloba eza ba manque éducation ti bokuma obanga risque no toa likolo ya moto yo belfi yo na bamwana yaya belfi yo belfi otina bana 5 États-Unis akei na bango voyage azongi na bango mais balobi ke voyage belfi akei akende nini kovanda epa jita aza même mpana capacité ya koluwa hotel yaya nayebi biso eloko mombo epamela omoni nga nde naloba yango epa na biso nde eza na kauka wana eza résidence ya papa André Zanga atikela bana ne Zanga wana yapana ata loso na kepoto yaya ka ndenge mama na biso aza wana balocataire baza wana bona bo lesama ya biso nga bi vraiment il faut bobongisa chambre moko pour le moko nayaka balocataire na balocataire mais lelo so esengi ke nazonga oyo na voyage na ya Kinshasa yaya soki petit cœur nanga to grand frère nanga afutelaka ndako ya 2 chambre salon na cuisine ata cuisine wana bakoki kobongisela nga na olala mbongo oyo nakokende ofuta na flat supposant lelo bachambre ekoma ba 60-70 $, ba 60-70 $, wana soki yo pamela matondo yo kotala nga nazwi 70 $, ana pese esungi yo te omoni ke baza calcule moins ozomona belvi ndenge aza bongo akendaki poto na bana akende ye moko te jita na ndako ya muna eske belvi azangi mbongo ya kozotela 5 étoiles azangi mbongo wana te na jita abeti machine ngai naa na ndako ya 6 chambre ndeko na nga auti kine aye ana États-Unis na olinga te ndeko na nga asala badepense moko inutile ya baflat ya banini belvi tu es mieux placé de rester avec moi ici à la maison asali mabe oui ozomona donc juste ama vanda tabi nga belvi tu es mieux placé de rester avec moi ici à la maison nde moni mpe belvi avandi belvi azanga mbongo te mpe aza na capacité awa
ya kovanda ata 50 personnes hotel ate ya ba $100 ba $200 kofuta ngo mais ntango avandaki na États-Unis avanda atala bite na komi na ndako ya ndeko na nga mwasi parce que juste la sœur ya Bellevue ozomona donc Bellevue atalaki ke na ye na bana akia yo bayambi Bellevue akia yo bapesi bana Bellevue atalaki abino so na bino ke vanda na hotel napesi mobali agite arespecte parce que ase déplace aye na aéroport kozwa nga so lesi ok papa nde boye kozwa nga tosuka na aéroport ya biso toke na biso na hotel mpo azanga mbongo wana te omoni bato bango baza beaucoup plus baza bablabla balobaka makambo baresonaka te otala bango baza na mosusu baza bachez les parents mosusu baza na bandako moko ya bakikuku sala emonana kaka katikati rideau eyebanaka forme te siko Bellevue aza na ta makambo wana te so totali batableau mingi eleka na bato oza tukeli kaka Bellevue yango me moto moko abetela moto Bellevue azangi mbongo te oke futela flat mais beaucoup plus azotala bi te naye pa moninga il faut na kolia na kolata na kosomba elamba mwa quelque mois lipapa mo mpo nayela ziza nayela marina nayela mponga pa yelinga eloko nayela na apesinga te naokezwa nayela bino biso nio tumbo bapeti mekoso lengi na ye ozomona bagema ibele baclaresi plasma aso babiloko mo barouge mo bafode tabika ete kana okoma kini bana na nga baza bazota moko atali mpe navandi epa jita na lie navandi bo avanda kende fo natikela ndeko na nga ata quelque chose ozomona Bellevue mpe esalaka Bellevue aza donc aza na bamanière moko boye je ne sais pas pamela soki tokomi loka Bellevue économie tokoma na baéconomie moko ya grave avivre na vantage te motu toketuna zela toketuna sipama top omata atie biso soso na mbika na kwanga biso kutu olie kwanga etikali ndambu tokomi kuna kapasité ozala kwanga tobwaka te mama biso tobwaka na complexité opesanga na kolia eloko wana emarkanga Bellevue eloko wana emarkanga na fani na nyonso ozalaka nde boye siko tala motu akokende osala complexe epa jita ndeko na ye aboyo ovanda na flat kwanga kutu biso tolie totiki alie te eske po te kuna bakosala ngo te batika Bellevue bana kimia aprofite na baséjour na ye bango mare aza na Dubai basala promotion ya Dubai makasi tandis que bazosala promotion ya Dubai te bozaka tala niveau boteka Bellevue oyo na aza boye na Singapour baotuna qui est la patrona bovandi boye na Sénégal bazokoma famille bota Sénégal famille bota Malawi famille bota na kamwe kutu nini ngakutu bakomelenga na Haïti mboka ngo nabosani nkombo ya mboka ngo bo balobi soni na moto nda tati nango abinanga biso toza sokoka kotuni pays le plus pauvre côté pays oyo ezalaka président le plus pauvre du monde babiso baso otenga nkombo ya olobi ka président le plus pauvre du monde baotangela okomba pays wana siko na kamwe moto abongo alandaka Bellevue tala niveau oyo baoteka Bellevue oli bosala promotion ya mere na bino bokipa so mere na bino te yo daso mati likolo ya moto pa remorke ye ezwi likolo ya moto po oyo otikali wana baotuna nini abana osala video abana kofinga Bellevue ivoire oyo nayeba Bellevue c'est qui alanda kota tala niveau baosala Bellevue propagande en tout cas bowumela na bino ok Bianca banda tobandaki 2023 na janvier tina décembre ya 2023 totikali koyoka na internet babeta lisolo ya kombo ya jita te mais lelo kaka oyo Bellevue bakangami na jita bakomi kofinga jita azolata mabe jita pe azana problème monoko fo asalisa chirurgie ezaka po bakutani na Bellevue ukoma omoni bato nyonso to bazalaka pembeni na Bellevue obiki bafinga bango ngana oyokela na tonton yamsina mondi bamao et surtout film onde batourne lisusu oyebi combien de personnes baomatisa bango miniature oyebi combien de personnes baofinga so bijou ya reine combien de personnes baofinga delape combien de personnes bakofinga nani ndeko na biso ya bandal oyo yaya na biso ya bandal abanosala na groupe sans souci Viviane. Obi combien de personnes baofinga bango po baza pembeni ya nani bainsi to bamama top bazaka ntango mpoka midi balia ndaya wana bakoma okosa elo na bamama oseka makambo mpona nini baza babras droit ya Bellevue
mais ka premier épisode apamba ekotaki baotonga déjà Yams ke na monoko nyonso oyo Yams azala nango aojouer figurant. Mais c'est ça, bongo baza bongo Yams yaya aza figurant te aza demi principal. Ok. Si aza demi principal figurant aza mutu moko aloka apesanga eloko wana koya susu ate yango wana babenga figurant mutu aza na ebandeli ya filme oyo azojoue aza demi principal batie mpe na baextrait. il faut mona bato moko boye nzambe alimbisanga tozoboya na biso makambo oyo vraiment makambo nini Bianca ya koloba ya kodeplace makambo kofinga omona biso toaso na ntango ofinga ve silasi makolo soso te wana ntango wana te ozomona toa na ntango kokalikile bango te okende nga aza bongo afanda epa baparent te afutelaka na gombe afutelaka na gombe ti afutelaka na gombe na gombe sara tola na gombe sara tola c'est tout eza ya lokuta omenga nayebi kafutela na gombe ti te tuna sara tola tuna gombe sara tola za ye moko nga na komi siko voisin na mama top na ma campagne ozomona ya na sara nanga te napembe na belvite napembe na belville upanzi nango na kote ya petit mecosto ya naleki sikoyo baforce tranquille napemba pembeni na bango yo okoka oleka wapi ozomona ka batika neti otraite liboka ya figure obi combien de personnes ata kuti figurant wi tondimi combien de personnes baviyaka bazala bafigurant pa belville vraiment moko banotie kutu garde corps apamba epesa ye mbongo obana unaoluba na makambo asupamisa na kosi mbongo pasi wana nani wana nani wana ndeko alibandi nani oyo Zuma wana nte banajouer ka figurant anojouer garde corps ok bongo na porte azolango ba $700 siko noyebiso bongo tonton yebisi moto azojouer ebandela filme ntina suka filme omona donc ovanda na tv mpo obenga moto ya bongo figurant bongo kozala figurant ya mabe to figurant neti nga na nziyaka belva ata kaka basanga fongola porte bato bamonaka na belvi télévision afongolaka na porte obi oner nga nango obi succès 24 na poto tobengani bakomini 24 komi na poto bamonanga bazala bakomini te na oyokaka baloba bazala na bari baotiaka na commentaire ozomona bato wana nyonso baotalanga monde entier na Beyoncé aozela filme ya belve ebanda didison aotosala commentaire moko aotosala yango kutu ezobima kala mingi ya te aposte filme ya nini ya nani ya kini makambo tabla bagrâce te baobenga violangeta siko didiso ndenge aza bongo azoya kosala ye mpe azosenga tourne na bela siko moto abongo bino bomone moninga na bino ya moto amemi 5 personnes makimi te akende na bango États-Unis azongi na bango combien bazongi batikali te ye bakende na vacances bana batangaka wa bake vacances bazongi estce bango ata nini peyo nini ata Malawi bakende na bango te ozomona siko bakozwa tension ka bamona siko famille bota na Cameroun wana famille bota Cameroun bake pema place bakozwa chimie alors donc pambela bango eza botoasu na ta na bango te biso beaucoup plus toyaka fo tobatela produit na biso obi belva chere makasi ya richesse ya belva za chere nafandima natali yango natali na bachaîne na biso moko par rapport nde tozalaki na par rapport nde tokomi te belva chere ya numéro 1 ya po perdre belvi obi bachaîne na bato mosusu esala boye bato mosusu bana kobeta likolo bakoma na bakaitan me balobi ke Nomi Ngolela na famille libota babandi kopesa bavaler na ye te lelo oyo bavaler na ye ebimi kota kei
Voilà, et ça problème fait. Nomi aza bon aza ser na biso a tourner trop na bela ye moko aza mokolo place akovanda ma otala atali po ibuta kimaki ibuta azongaki sama benga ye sama bengane ibutu ye moko amizongeli ozomona nana nsima efimu mpo azongisa ibutu mpe comme si aza matanga motu ya kufele mama mpoka mekono asi ya jampi jimi mwana lemba akendaka nana nsimbaki fimu mpo azongisa jimi bango moko noni bona le me toza awa 3 mois ekokoka te po anini yo okontele 3 mois boye nayebi si yo 3 mois ekokoka te balobi kuna eza société osala 3 mois te po wana totala nanu mais tokanga porte te toyambe kaka buku ok bianca balobi eloko moko awa ke obandeki kosala no bemission bien 2024 comme si oye mabe ozoya mabe boye pourquoi okomi kaka so bayebisi yo bomakolo soso bazongisi boye munoko munene oke na okuna cercueil badefa nyonso wana olobaka yango pourquoi omoni eloko mosusu nakoyi biso pamela omoni bato balinga toujours koaccuse bato moto wana alobaka mingi moto wana asalaka boye moto wana azongisaka boye est ce que bazwaka monopole ya ovanda ya kotala nde bakota na vie privé ya belgi est ce que bazwaka ta vraiment ya kolanda bemission ya bato moko omoni bato balobaka bongo bazala vrai te oui nayebi ke famille bota beaucoup plus awa bafingaka te nayebi yango mais d'autre part eza ndenge nini nga so navandi boye natali anayaka na fiki na wati so na mingi asala eloko moko osanti ke tonton yams ndiri batonton tadi te eloko wana eleka te ozomona babordi mosusu totutaka bango baza te esepesi na kaka natali mama yamoni tonton yams aa te tika nani ya te eloko ozomona mais ntango otala yango na emiso ntango ya fiki na oyebi koganga bakangelaka biso ozomona parce que toza na bato oyo baza bato mayele tellement trop ozomona sikoyo tellement biso oyo toza bato moko bo neti nga nanga zoba neti nga koma boyeozazoba poanizoba préféré omitango ozazoba te oleba mafinga nga kuna nga mona ya milobe nazoba siko nazoba nani nazoba belvi po belvi ovanda na kiti te pa répondre bango tonton ye miso ovanda na kiti te pa répondre bango beaucoup plus eza biso bamala batete ndeti na bamamo boye poma mutu lokola mutu oyo asala bino bolamu ya ata na miso ya nzambe otuna bino moto asuka bosali molongo yo mosala asalaki yo bolamu ozalaki akena liselo donc moko baplace na bango deja asire eyebana parce que bolamu ya belgique ekeganga siko ngai nde naza boye naza na ngai indépendante nadépendana na belgique te nadépendana na famille libota ntango bafingaka belgique moto to amonaka ti namonaka yango te bosenga na répondre cercle papa eza niongo nde bokoya koyebisa nga na te mpe kende eza bongo na insulte motu natangi komba ya motu obiesi nati makolo soso mais yo mpe oyokaka te makambo ya cercle oyo boswanela yango deja na telefone mokontinua kaka wana kutu ye kutu deja vraiment ye deja esalali deja ye na temps sula ye te ye vraiment na ofanifide te beaucoup plus eza kaka ke nayebisaki deja famille libota nga naza rtnt ya belgique nga naza radio ya belgique donc soki eloko ngo elingi leka na moni yango elingi leka soki natali yango kaka na majimbe abenga majimbele so natali yango kaka na majimbele natesa yango na miscrobe non oteste na nini na miscrobe soki microscope nakoloba ngo te microscope soki natesa yango na microscope natali yango kaka bonga bilia oyo eleka te oyo fo nakotela oma labo nafandeli yango botango na kobimisa yango bakozwa mama na traitement omona tati omoni bango te mikro oyo bachange bakomi osala baanalyse bango fo kokendaka na bango mais bino mpe bosali mabe émission tosalaki na mamungulu bana na bianca yo balobi te na commentaire nga mingi fo kotalaka bacommentaire nde bato bazofinga bato bazoloba balobi te yo ozwi courage mamu akosi yo ya kotelema boyemba nzembo bobina
mamumungi azana ta ya bien mais tango yo finga sila makolo soso yo za ndenge nini yaya combien de fois noyebisa bango ava bafinga nga nga mona miyebi te na tai mabe nga mona miyebi te likolo naloka shiboli nga mona miyebi te naza poiti ozomona parce que nzambe apesi nga kapasité apesi nga tola kitoko apesi nga miso kitoko apesi nga elongi ya bien donc tai na nga vraimen eza bongo kutu elobelaka nga eloko te osola tai naza ya bibundeli na nga liboso bibundeli yango nde nini bibundeli ozolobano nga na zelo na nga bundelaka nga donc lolo aza na zelo yaya wana eza ya mabe ndenge wana eza ya solo wana eza ya solo babiloko wana erena su te omoi tina pengani makoma te tokoma na mama misile natali makoma kuta longola nyonso ozomona ntango bavanda batalake non ozangi yango te moza nango edeborde te ekomaka charge otala te na soni ye bokutana na ye na pulmande okaka mpo na ye yaya nalula tentire ya demer ya sara tola nalula tentire ya samiga amba ya petit mekoso ya gros bébé de la presse nalula so tentire na ye yaza sango ya mabiti eza ndundu nayeba mwana kokakile bango soki na minute mama komimonisa no mpasi mpena bacommentaire wana nakota mpe na kilelo na répondre bango bomimonisa na bino mpasi te nga mana atai mabe otelemi tala ngai moni nsima eza te totikaloka ndenge moko sila misi lolo nga biso misato toza vraimen plat moni nsima eza te sikoyo soki navandi na kiti natie boye nabwakami nelongi ofinganga te ozomona na propotaki bomwasi bango tu wana naleki bango na mamu teke bango nyonso esolo naleki bango ozomona me ntango ovanda boye ovandi boye yoko ovanda okofinganga winga tai mabe na ndime ngo nga na tai mabe ebongo bato bino bodirijaka nzambe na bino bokumisaka ati ndenge nini abotikanga na adore yanga belgique estce bianka guerre nde tookende yango ekosilaka parce que pasteur de la foi alingaki asisi yango esili te na omona mpe yo 2024 ye lisu mabe makasi omoni makambo oyo esili nango parce que biso tozongi na nsima ya maloba pasteur de la foi yango ka nde tokosalela yango ka biso nde tokosalela vraimen donc wana temps kutu su te ya korépondre to répondre mutu boye toza na temps wana te beaucoup plus kaka nakoyebisa bino toatai moko ngai sila misio do toatai moko toyama bana tata moko mama moko ntango ozofinga ngai eloko ofingi sila eloko ofingi misi lolo désolé na bino bambote no tokomi deja na suka bambote na ngai napesi na le roi célèbre Christian Ngoma neke compétitif d'Acosta Jean-Paul Kafinga motema bato mama na nsili wana yaya de moi le merci na Patricia Branco merci beaucoup na bato tu balingaka nga na falingaka bino sani baamba petit mokoso bavu exaucé donc bato nyonso te kama esko papa migra tout le monde balingaka bino mpo bino mpe bolingaka nga vraiment Pamela merci na yo moko oyamina. Ok, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka émission na biso bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, bo consommer pe mingi film na biso diplomatie o eza sur le marché 4e épisode de Zokota lelo. Belvi kandi épisode de Koti boto beti 1 million de vues. Et kozala bien ezo nerf na biso. Kaka Belvi kandi eza richesse. Et kozala nerf na biso. Po bo mona ke lobby pe Belvi kandi akomi ko présenter biso na ba pays mususu. Donc ça là vraiment bien. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Gemma, la maman qui dérange bien Ngoma garçon Paris, Natacha Golala patron, na papa ça pour le nécessaire je te sali. Na bosante ko pesa tonto Yamsi Yambi Bambote, Samiga Amba je te sali aussi petit mais costaud. Bambote ne belé en tout cas so bomoni biso na bilili boye et là grâce à caméraman na biso maestro pouvoir. Tozo ça ka musala. Nzamba batela ka musala ke liboso parce que biso a famille bota focus na musala mama Belvi kandi la patrona ba bon retour musala nde bongaka boye akei atikela biso produit total film ya sika aye kozonga produit mususu ya sika bandi ayebi te mayele wana na inspiration wana eutaka vraiment wapi en tout cas merci beaucoup na famille bota mobimba
merci na mama top na ndenge ozojouer kitoko tonto yamsi yambe tomoni yo na film kitoko mpenza ozongeli mosala na yo oyo bato bayebelaki yo oyo kota kojouer ozalaki rêve ya baartiste comédie ebele. En tout cas merci beaucoup na babone na biso bosabone bolike bopartage video ekosala biso bien bye.